parce qu'il y a du Congo Promo. Ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngendo. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raf Ngendo number 1. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Quoi de neuf, émission socio-culturelle au cours de laquelle j'ai reçu pour vous des invités avec qui nous parlons des tout et des rien, dans le cadre toujours de l'actualité. Et Toyebi Ketoza, toujours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune limitée, dans la 16e rue, dans le studio, il y a ingénieur JC Chituka, où il y a Fongo Libiso grandement ouverte, ma porte naïe, Tokutanana artiste, le Tokutanina Moko, il y a Bayembi, Vinaye, eza mongongo nyonso na ye eza mongongo ni na mesana toujours koloba lelo na lobi yango pe na loba yango na mutu nyonso te. L'histoire il y a ceux qui la font et il y a ceux qui la racontent. Ngana tche na ya oyo basali histoire pe bazo sala histoire quoi et no ba bazo raconter musana ngeza ko sabinote beaucoup monde na ye bozo monde déjà tout de suite là pour comprendre de qui s'agit-il sans qu'il na lo bébélé. Permettez-moi de dire bonsoir comme Manda Chante. Bonsoir mon frère. Comme Manda Chante toza vraiment nesengo. Il y a Royamomba Liboso, une émission à Bisso Quoi de neuf, présentée par Maître Joe Matope que je suis. Bande rebelle Bakomaki du côté de la diaspora partout dans le monde, bazo na biso site de Bisso Congo Promo. Basé nganga yo bandakala, nepi na biso ko na komela ko na WhatsApp, wika ba WhatsApp onde yo éviter ba réseaux sociaux, ezaki un peu flou mais tokutani lelo, pesi biso moi tantôt solo la na yo. Lelo so to mituni comment se porte Manda Chante physiquement et puis artistiquement. Ouais, physiquement positif et puis artistiquement positif. Donc je vais bien, nada très bien. Et nazo pesa bande wozo mbote et na moment boto ça l'émission boy avant au banda tout faut que ça la condoléances na famille biologique ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que liwana e ezalo ba Tshisekedi bazaki lokwa batu mongo nzamba pesa bango temps éternel mais bon OK na e boye et puis bon normalement relève na remplaçant na kata Congo boy voisin là quand même parce que rôle ya papa qui c'est que déjà rôle moko ya kozanga remplaçant ou bien relève té mais nzamba otika absolument faut ça contrôler parce que makambo ndenge tamula faut contrôler za la peau musala tamula malam pour gouvernement nyoso tamula malam faut contrôler za la donc un mois contrepoids donc bande l'émission les kozanga té na pesi bande kotumbo te ba otala biso et le nzamba liboso te vous avez mbali boso kate je pense que ça va émission belé. Merci beaucoup président Manda Chante. Au sali bien nenge yo introduire yango parce que nabe que parmi ba question na zanango to retenir to suka wana mais le quoi to bande nango to banto démarrer carnet loko wana. Mais yo moko d'abord personnellement. Erozo ki nouvelle wana isala ki yo moko nenge nini. Non non moment quoi ki moment mo na 17h boyo sangoye o ya chichake et déranger qui danger. Mais au moins le quoi ma réseaux sociaux comment na ma solo mboka na ba rumeur pour que chassa et mboka moko il faut tout bunda bituma biso to bo ma rumeur pour rumeur comme ça mabe moni ya chichi akei après 2 jours babi au vesi maro akei bon nana ko tika l'éternel muta ko tika l'éternel donc avant ya ko pesa ba sango ba liwa batu faut beaucoup de contrôle pour yo pour tika la té mais en tout cas sango ya chichi et boujaki quand on a besoin de nzambe battre la partie peut sa partie pouvoir peut sa partie peut mutumo comme la moi qu'on remplacer ou bien qu'on relève peut ça la bien mais sinon nzamba zoyer la paix na musala sali pona mboka oyo Congo Zaïre mboka oyo je pense que na niveau na na niveau sur Congo te comme niveau même Afrique que net ba niveau na ngamanda bonazo mona wana ezo engagé nga nazo mona que après Mandela en Afrique c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba nzamba batela et c'est Gazali et la famille Mobimba c'est toi tiki moi sinaye azalo kwa maman na biso nzamba batela bango batela bango batela libota na ye. Merci comme Manda Chante n'a pas précision sali mais nous tenons quand même à marteler que ceux qui te bandi wana c'est parce que lelo bandiko bozali banda à travers le monde bota la biso na Congo Promo beau comprendre que dans quelle attitude tout ça l'émission tout ça attitude moro ya mawa parce que mon tout soit normal pour nous les Bantous
on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Voisin lelo, ils allaient kaka biso tout ba congolais tous concernés. Quels que soient nos clivages, quelles que soient nos divergences d'opinion, tout ka bo na biso na makanis. Mais liwa ba sa ba sepela na ngote. Surtout liwa ya mutu nini, ya mutu ya Trump wana. Mais manda chante kumo oza leader d'opinion lelo. Oyebi vague ya wenge bino boyaki nango o bokombi boti misisa lelo. Mais yo moko lelo toujours ngata na niveau no wana leader d'opinion. Souvenir nini marquant oyo za nango ya papa Tshisekedi avant to kota na biso na je suis. Non, souvenir ya makasi ezali témoignage ya kolobaka ke papa Tshisekedi akota mokolo moko na tongo na gouvernement. Biloko nyonso ekiti, dollar ekiti. Atuke loko wana pona nga eza ba souvenir moko na mona yango loka miracle moko boye. Et après bon makamna mona na mokili boye mona alobi ke no voilà ville morte ko za alobi ville morte spécialement. Biloko wana eza kwanga te ko le mokanga na tongo boye et puis facilement au lobby na ope ba yoki hein. Eza ba pouvoir mona ba puissance moko terrible donc ba témoignage na ko ça et puis na ba souvenir na za na makasi yango wana. Merci beaucoup, président Mandachante. Navi qui n'a souka na conclusion. Toujours on a ma parole d'espoir pour fortifier pe bande comme ça sur la biso batte monte tout au hasard normal, hasard affecté. Mais toujours on a biso parce que les artistes et musiciens aux amoyembi. Nalba kimba liboso na royamba, ozo na kutani na féliciter yo nano pour na œuvre na yo oyo tchele sur le marché. Na féliciter d'abord pourquoi? Parce que les lots qu'on se le dise, bah producteur vraiment comme tel bazaté. Mais yo au Burundi, excusez-moi, au Burundi makasi, yo autant d'années, mais enfin, au tient sur le marché, au plus na yo wana, na félicité yo nango, mais na tout na yo quand même, dans quel état d'esprit, au gérer tant nyon so wana, ti le lo album ebi. Oui, mais ezaki facilité, moni album nanga na sala on attend ya ba combattant, na poto ba bagito ya souté, mais nzamba sali singa parce que ba son na zui wana. Na RTNC na kati ya Congo wawa na la voix du Zaïre otoana obenga la voix du Zaïre na RTNC studio za ikuna na kati studio Zola Tempo avec ingénieur na Doris mais musala moko vraiment difficulté à niveau parce que na niveau studio te mais na niveau ya voyage ça souté bozo fanda bon de lo yo travailler lo pemi le yo travailler lo pemi si bon nzamba yeko sala ke producteur pas akité ti camarade o ya yaki ko assistenga dans le studio Charlie Kadima, bon, avec un projet par fond la maison de la production, bon, Zamba Sungi Azumbongo, à fond la maison de production, Azunga, Azupé, mais c'est Jean Goubal Kala. On a mis ça produit dans biso mais avec facilité, mais bon. Donc à Moussa il juste na niveau na biso, to pesa on peut battre balia, balobi mungu koki. Donc si quoi est to bête là on va tout rendez-vous na bafle, pour battre yoka, nene betami, na nene ba yoka. Mais sinon souffrance ça makasi po so tali likambo ya comment on a que depuis tout quand tout ça la présentation dans mois il y a décembre bon bah les 19 oh ya chichi ah il y a blog wana ya chichi beta wana et bisonet biso ce qu'on a besoin disque en octobre le 13 mais c'était terrible les remous à 19 et puis tu comme les premiers au moins les leaders accueillis mais bon toujours bundagaga soki nzamba salisi biso to intérêt bon to yeba ndenge to représenter parce que ponga fona beta concert à représenter disque na ko kota na loyenga ko beta ngonde ngona ndenge fona beta ngo pena na place ya bien na petit papa yoki pena ba sepeli. Merci beaucoup pour Manda Chance. Nga nazo ki pe moi temps ya koyoka album côté thématique coup de chapeau. Mais yo mo so vendre lelo au tambolaka oyoka kapé ba feedback pays la rayo. Est-ce que vous avez convaincu que le message est capté les lots, na nenge au bossa qui na nenge au véhiculer message? Tant que ça rabat disque tout ça rabat nzembo belé, net ngana ça qui en chanson na générique moko. Mais moi ce que tant que ça rabat nzembo belé, bizarre. Mais na sali nzembo belé mais nzembo ba sepen lango eza onga na komi Socrate. Na bomwana na ngana mona makambo oh. Eza nzembo oyo ba lingi makasi po tout le monde se retrouver na ba conseil. Ya makaba kelasi il y a makaba venir makaba belé. Donc je suis très content nzembo est ciblé partout mais malembe na promotion je pense tous les 11 chansons ba c'est pas non pour na yemba nzembo moko pendant une année ba nzembo moko pendant une année na salle ba contrôle ba chanson pendant une année na contrôler pour na salle 10 ans générique tout ça on orchestre atala comme toi na idée na mais nzembo et puis mon banzembo ngo biso misuzu ya liya to sombaki mon sombi nzembo mais makambo za na 4 nzembo
yo mo tala avec so ba bayo ki ngo mokile okufa. Et puis bon, tu to ça va fort. Au kamati banzembo associé ba papa Simaro. Moi batamaye ba ngwa mingi po ba kamati ba redresser banzembo po ba ko yo kama loba o ya normal que ba loba ba problème o to na ngolelo. Et ça bien c'est parce que bon, lelo on dirait mais ça comme on a que soit imbika mabe. Ndé on a succès non yemba malamu eza bien pona otika ba yo ka libela. Pour ceux qui ont ma belle bague ba ressentir en temps et puis aussi là. Merci beaucoup Koumanda Chance. Mais ceux qui n'ont pas encore na nzembo lobi ya Socrates wana. Alors caméra ko tout na félicite que na ceux qui na loka qui on a boutou en tout cas bandeko bozolanda bozo pétant bo découvrir bo mona keto ko sabinoté. Quand na kati wana elo mso beta kineza concept wana ya vidéo. Na mona hein so pe sa conseil bona. Mais na so total réalité des choses de l'one musique congolaise les aller lelo. Au milieu de que autre temps, autre mœurs, dans sens nini. Tout se rappeler qu'Ala, Redi Ami Salah qui a posé thématique, bah tu vas se retrouver à raconter vie, bon, ça pas le tout va poser à raconter vie. Les loyaux zongeli, n'a pas témoin, dans le bango tabongo. Le lobby pinza vie, même dans le clip ils ont illustré pendant marambo zoloba. Aux hommes que jeunesse il y a les lots, on dirait message wana, ils ont percé bango bien comme tel par rapport à terrain n'est comme les lots, on dirait bah doit que na musique slogan moi crimora ya qui ah et quel par rapport à vrai thème n'est exploité. Bon biso tout ça ba pasteur tout ça ba éducateur je pense que so au sali maloba o badbago yoko be komi et logo badbago tanga be badbago yoka il faut pas aucun na aventure ngai na bandi que Moussa na sali boye na be ke badbago yoka mateya na ko kena mateya buso bate fana kena mateya o juste pour badbago ko captenga pour le ko capter moto na kata Congo boye na moya lelo za facilité mais bon ngana ça que fort na ba écrivain na ba parolier tout ça l'effort ba quand même bazoyo ka wana et mbala sima je pense na habitation na royemba bolingo susu ponga na yemba siko ba feu ça la ba téléphone ya ba réseau ya ba couple makambe tondi moi mingo ezo bebisa pena makambe belé mais toujours le bango télé to mo yemba ka bolingo ko yemba na batu poto zo yemba batu moyete mais or to yemba batu mais faut to yemba nit ngana yembi Socrates kombo ka ya mutu mais so ki mateya na komba Socrates ezape meni mateya nde omoni nde elo ngana ko sala siko effort ya ko kota penza ko yemba ka ba fe o yali malamu te o yembi yango comme ça ba mona ke ah voilà makam to ko sala yango tozali ba sans tout mais il faut aussi effort to ko mata ba sans. Quand l'homme est perfectible, c'est-à-dire bah des fois en mais ce que ça les cas fort dans le bon Nzambe so gezali dozo folé ka sainteté pour ça biblique mais comme on manda chance au soki ka wana te na thème au pikoli na nzembo ya nani ya papi kake au pikoli mutu moko au jonga la monaki je me suis dit oh père oyo pour manda chance azoyer asali magie nini Elvis Del Salsero. Ana caisse, ana coffre à voix. Mobimisiye, uche il susu wana, toyoki il susu. Choix ne s'anamagi par rapport à quoi? Choix ya Delvis Salsero zaki choix na ngaite, zaki choix moko miraculeuse. Pourquoi? Parce que Salsero tokei mariage ya Pepe Feli Manwaku na investe. Toye wana tokuta na ba invité na ba utaki ba Paris, parmi ba invité utaki ba Paris. Salsero avec la kati. Tant que ça la bango capella tant ba fandi couple ya mariage fandi. Ah. Biso toyoki na Charlie Kadima. Ndenge azo yemba tant toyoki to fanda biso ka to se ba commentaire to bien ba voix ba madia ta o ba voix mo bien bani. Et puis mariage avec le samedi, il fallait ba ya lokola mercredi mo na studio. Il y a bébé Feli mutabete kinze moko wana et critique moko za wana papa Simaro mutakomeni ngango. Alors, il y a Pepe Feli à si ko beta nzembo, to mano yoka sko nzembo mobimba et puis bon, il y a Pepe bon tira ngapa album la yoka. To tira album. Tant comme na nzembo papi ka kende siko yo fallait pas Jean Goubala yemba place. Nde siko Salsero abino na me ko sa mo ba biloko mo awa. Donc la blague net lisano et puis à côté 20 minutes après, nde bazo se pela boti de lo donc az artiste solo pas azali merci. Et c'est ça l'esprit. Et na suka fa na ba nevi mais oui presque boy yembe ngelo ka bona osane ni abina ngamba so bena nga mixing
j'ai aimé donc nzamba pesa ba mixing on a 1 million de fois na bandenge belé pour asalisa ngai pour ngana baki na osala ba featuring pour ba matsanga et non nakita ya on a mis na ba meilleur mon a mis na fait papa wemba terrible na mis na grand-père na kata nzemba ngo terrible ok alors na yembina salsero wana terrible na yembina pegita bo mona fait tabulei terrible na nzemba sokala tuana et oh là là non na sel ba merveille na go luka serre na biso mo boy kuna na province mama tine yazali serre na biso mo tetela kuna na loja yembi sous danger nzemba mo ya wana toka nenganji omoni donc dans l'ensemble je suis content dis que keneng na nenga bien et na bandi et aux ongles sangana nenga olaksa ba congolais ke bazana ba chanteur na bango. Merci comme manda chante otangi batamine ne oyembi na bango otangi ba icône mais bah, quand même dans la vie il faut toujours faire un effort érotique à paix relève bino bozali bozo continuer carrière carrière zali faut-il le coup de badobanda avant bino ba kofi lobide bazakak de bino pe bozo continuer carrière mais après bino ba génération mususu pe bimi ya makasi pourquoi pas manda chante ozo pe idée au lieu ota la kaka na sima ota la pe liboso na ba jeune frère na pe lelo aux attend moi 2 ou 3 pe pour bali sa couleur pour la culture mata bango bako ko tombola ngana ningo tenengi papa wemba na grand-père na bande comme so ba tombolinga bon bande comme so ka ba pegi baza kuna baza bandek na bango mais na niveau ngana kende fali na zana na ba papa wemba ba grand-père ba ya pepe veli manoko ba vesi maro ba salsero po ba mekana ko memanga na place bongo sikoyo oyo ko ya kuna ngana ko luka bango ngana banzi naza na vie moko simple devant bango na luka bango facile ponga vie na ngai ko yemba ko lata bien ko sola bien ko zala bien na batu en tout cas nga ozongana makamsuti ndaku na nga voiture na nga so moni nga na voiture eza ba na nga ndaku na nga omona ngo eza ba na nga eza makam na nga te nga pa ba congolais na pesa bango ka musala ya ko yemba ya musique a part le wana pa bango le musuti parce que mission na kata Congo apesa ki mongongo ayo ko pesa na bozwi na ye mais apesi bozwi na ko salisa mboka te pour le la paix bo mission ça na école ça te mission ça na plutôt ça te mais ça danger pour na biso à quoi bon ko ça va mituka na yo ba mapango na yo mais ça sera population te asomba disque na yo po yo mata yango ngai na za na moi direction musu na ozana ngo po to l'accès matériel mingi mais to ça simboka te quelque part pe manda chance na peut-être soki ils ont moins stimulé bien qu'en retard, on va toujours, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Donc, on peut en bien sur artiste comme Kofi Olomide, à salle studio d'enregistrement, à salle spectacle, à autres produits peu jeunes, dans mon épée, un jeune frère n'a pas fallu pour pas, à salle un studio d'enregistrement déjà, à annoncer déjà chaîne ya radio, chaîne ya télé. Comment est-ce que ça paye moi, bolamoukiye quand même malgré les mois retard, mais bolamoukiye quand même. Oui, mais bakota bango nyonso. Bango nyonso bakota na bomoko po tango sali studio tango sali chaîne tango sali radio nyonso mais so za na batute na bomoko studio ngo zala banani ya yo na libota na yo na famille na yo fo baza na bomoko to za na bomoko ndeko mema biso ke ato sali chaîne na yo mona mission yo pas mona normal so gaye mais so sali on ndeka ba mona ko so baye ya ko diminuer bango bo 6 bango ba carrière na bango ba danger ne to na ngo yango wana mais c'est encourageant. Mais bon, on les a enregistrement, mais mboka, so on est école, c'est l'hôpital. ONG za bo solo te na kata mboka na solo coûter les gimming. Mais école hôpital, le autre on a posé ba école na niveau seming na kata Afrique, na kata Congo. Le autre on a posé ba école ya solo. Oh ya mate solo. Mais ba ba ko sala ngo ba mise parce que ba mise ba terre nzembo. Tout ça on va bébélé bon, biso nzambe lokwa be biso chance ya côté malamu abattre la biso kaka. Merci Manda Chante. Mais baebi Manda Chante na mongongo baebi on a art pétri de talent. On a côté on a débat dans ngoté. Mais yo moko c'est comme Manda Chante. Ce qui vandi au tali pe lelo na ninga ba génération pe lelo bimi. Ko banga côté parce que ko banga yo ko banga déjà sa nature na. Tu as ta fan parler. Ba mona rayo soki moi boy na boy mbilinga o yaka penda même na média au dénoncer. Au dénoncer noté, mais ça à moi les solos, moi partage d'idées. Et au tal arbalé qui n'ont pas belé les lots. Oh nani to banani oh mon a bien que les yo azoya penza na biloko quand to aza déjà na biloko moko oyo ke
babino pe de l'Europe carrière zana il faut bosser dur pour aussi le mokate. Bango yo soloka bazo beta musique ya rumba ya mboka oyo bango bazo na bango bien mais le zana et aux makasi pour na bango pour venir il faut baza reconnaissant na bisika ba outil pour bato ba louer bango ba instrument ba louer bango ba salle pour ba beta pour mboka mo na bango pour monde mo na bango il faut baza reconnaissant et puis basa l'effort de respecter pays na bango basa la peu fort de respecter population na bango basa la peu fort de respecter l'état na bango pour les autres autres makamunyo sont librement tous les makamunyo sont librement mais sans cire je pense que l'état est ali yo moko na nous faut mi s'insérer donc nous peut ça va chance belle na bato nous pas ça simana biso mais danger zaki mingi beli boso na biso bango ba moni mais basa la maïle na ba conflit inutile ezalate il faut bon moko ezale comme bango musika mais toujours on a biso na je suis comment manda chante je suis a na moka bato baso yoka netingai nzembo oyo ya liboso oyo na yoka kina na nzela na izobeta beta moto même na ba taxi yo nzembo papi kake nzembo wana oyo ko type na mo makasi liboso avant qu'il y a mi baleya papi kake nanu bato bakanga nanu kombo kaka nanu mais yo moko osali album oui manda chante ozaka manda oza d'abord manda na biso nanu ya Congo ozali musicien artiste ozo vendre pays moi j'aime beaucoup libanda depuis tout ce temps, moi 10 ans, on a n'engi bendani moulaïwana et que le lot œuvre bimé. Aux envisager nini tout déjà au mettre comment dire en marche de manière à ce que et le ngaka œuvre na bitsonet ah déjà zo kende bien et ko taper libanda kuna ba payer muso na ba consommer je suis. Bon, makamelo tamola bien déjà tous en internet, tous en iTunes, tous en Kabis, tous en Twitter, tous en Amazon. Et je pense que na YouTube kuna zo koto mona 4 clips na biso papi nuit et jour ne papi kake Socrate Serum baza générique et puis nzembo mogeza wana dort bien. Donc tu as 12 chansons, tu as sous 8 chansons et tiré na ba image pour ba ton de sagé. Makameza bien pas concert na zo bana na ba concert tous à 20 personnes pas na kata orchestre na ba concert mais tous là quand même tous en état tu ba na concert ba beta concert na pas ba mzamba ya musute. Quand on la papa Moulumba ya monto pemina nous pour tout ce programme na biso sika na mois de mars ni to banda pour la production na biso ya Serumba rendez-vous na Bafle. Je suis eza disque ya kitoko na kishasa yote kama bien na je suis très content. Il y a flash disque wala outi lango wapi ngaite c'est le canisi monsieur Charlie Kadima abandé en Kala ça fait 11 ans presque. Nga na eu chance d'étant ailleurs aux le canisi produire ngande à produire nga pas yazali na féliciter quelque part on a certifié parce que bato belé bato zanga moyen ko somba pour na $20 na conjoncture actuelle mais bon mais ils ont marché dans malembe ils ont tambour dans malembe c'est bon mais na moi quelques mois aura je suis déjà sur le marché Yomoro d'abord retourner déjà au yango memelo je parle pas sur le plan financier on les a katina ozo gérer une équipe na yo mais Yomoro déjà économie déjà comme milieu déjà artistiquement parlant. Je pense qu'il est fier déjà pour le bac et tout ça dans le monde. Comment manda chante expression moro française et le bara babenga ngo reconnaissance de manière générale kaka la reconnaissance il représentera nini pana reconnaissance wana yango na tolo bapeka jésuite reconnaissance des alliés force moko au saranate pas besoin quand ça ko reconnaître bolamu ezaka pa nzambe non même pas ndeko na yo reconnaissance des alliés logo moko eza force eza clé moko boye ya munene so za na maboko donc so zo reconnaître ka facile aux na puissance au saranate comment manda na tuni reconnaissance parce que parmi ba clé pour natalaki ya na moko pe oyo ebetaki ngai na ndenge ya compassion esala ngane ti mwa mawa nzembo moko ya nani ya pauvre Lando Batibuka le moni pe na clip ou incarné penza au côté pe na kati ya au côté sima puis au communiquer ma ngo zo ki communiquer na ma ona batala ki to bi balbara musicien à ingrat d'habitude so yo karango et le bama musicien mais yo kuto moto yo azaki mécène a chao pe poa a sungona ma mbebele akei na ye mais yo memi reconnaissance wana ti après liwana ye ezaka rapport au ça la différence que ya roki ma proverbe wana tout ça qui on pena na katsa motema na ingratitude les gens partout ba cause la ba mission ka ba makambo ingratitude les gens partout
mais si on a ça reconnaissance à Royem Balando Batibuka que son âme repose en paix à soutenir Ngaka à soutenir l'artiste nyonso presque na kata Kinshasa na muto kotangela ngate wa zanga ko zambonga Lando pamba boyazate Lando ça c'est artiste makasi et ayo ça sanga bandaki disque oh je suis et na otalanga bibo pona bungisa trace na été na bola mo sala ki na famille na ye na sala ki nzembo na dort bien bébé dort bien Lando molimo na za na kimio ngana félicité pour nango pour ngai personnellement et toucher ki ngai parce que tu as pe ba tout perdre pe ba parents to yebi na miti na place ya famille na ye ya ba moni loka bongo salami na clip pour ona ngana remercier on a place ya ba orphelin na pesi o merci nango ouvertement publiquement mon kile mona yango comment de chante tozo qui na biso vers la fin parce que RC est avancé to bi que on a fatigué to coutu en plein studio wa to kutiyo nini za ko salama awa biso nyonso bamisien tosangani mpona rendre hommage na leader na père de la démocratie papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tosala nzembo etant que papa ya première chose ezali papa congolais papa ya Kinshasa papa na biso et puis ya mibale ezali papa oyo alita ko contrôler mboka oyo na moto akosa ta yiba te et puis ya misato yali ke parti ya makasi o lelo tozana en tout cas entre ngana bino to tala boy en tout cas soto bio opposition et ali IDPS donc tala problème bazui ya kozanga leader na bango nzamba bazui mais nzamba pesa bango leader mosusu ya malamu pour kozala bien mingi IDPS za la kana vie yango biso nyos ba mission nyos na kata Kinshasa na kata Congo même ba jokizi bazana ba katanga o nyos bazana na kwa nyos tuzoyembela papa Tshisekedi oyo osa nzembo na pemeli ya prompte mais oyo ezapo na biso nyonso na Congo loka ba weird war loka ba franc congolais loka ba jeu ya musée pona mukolo nyonso okansaka mémoire na ye batiaka nzembo yango bato nyonso bazala donc awa tozana ba Pascal Lokwa tozana ba Vejosar tozana bango nyonso ba grand nyonso ti na ndenge moninga petit na bango tozana pe na ba mission nyonso ya mikolo bozoyoka ba Robinho Mundibu ba Fabrigas ba Deplique tout bazali et puis bah comédien na bino se bomona bango et puis donc en tout cas tout ça de cœur tout ça na makamute tout ça lango pour la politique non tout ça lango pour la papa nanu Tshisekedi wa Mulumba étant que star ya osakanate tant que muta pouvoir ya osakanate voilà comment de chance robi lo moko ya bien otangi ba vejo sar na ba leki no mususu pe oh bazu bon ya initiative wana ndenge ye na ne bazo accéder nango naturellement soka contacter moto azo ya mama nazo mane ozo benga moto bengi moto mala moko à se déplacer yi et mon anaka na miso batondire congolais en général musiciens en particulier pour tout le la musique pose un musicien ozo représenter bango on irait to na difficulté ya kosangana mais ozo sangisa batoza fédérateur na moment wana o salango qui est derrière toi to salango kana nenga ya boyo. Non, derrière moi je pense que derrière ngai ministère de la culture yali, derrière ngai mama chala mona yali, derrière ngai ba kulutu nyos bazali et ngalo kana na disponibilité ya ko benga bango yango nazo benga menga mona obenga te Blaise Bula zo benga Adolphe benga ki bandeko na ye ba jibe mpena na ba Werason et puis toakina ba Jangu Balawa ba Karma pa ba Yembi ba mokwa bongo Félix Azeko azali tuza biso nyonso tuzolela pena papa Tshisekedi de cœur munyo sazo ya na courage nyonso po ayebi nani Tshisekedi on ils étaient pour gêner pouvoir et étaient pour gêner opposition tuzo mbango tant que ba congolais voilà. Merci beaucoup comment de chance biso de commune biso pratiquement na suka na bi que tout en asoso na circonstance mososo to sola de manière beaucoup plus approfondie toujours à pied levé bande robo comprendre biso bo tenir biso rigueur te. Mais kabona na bande ko bazolanda yo un message de paix na programme na yo moro personnel et puis na évolution ya musique congolaise net ozana ngo lelo moi lilo ba quand même poser leader d'opinion puis biso des annoncer na biso disque ebimi déjà disque ebimi za na marché bo lukango partout na internet na sina pesa bino ba place déjà zali et puis message à makasi ali je pense que biso zali ba éducateur ba congolais to bomi je mingi likola ko zanga kozala ensemble na bomoko ba chinois ba sénégalais ba maliens so ba otalanga na eloko ba oloba oui mais tande ba fandaka munyo za na souci ndeko na ya la bien bino bozo tonga ba 10 parcelles ba 20 parcelles ba famille na yo bazo souffrir ba ndeko na ba souffrir ba mbongo za la ba kisi ya ba église ya mabe obi anini
il faut tous à la sociale, tous à la bomoko, tous à l'isana, tous tika bakanda ya pambala, tous tika ba conflit pambala pour l'obéza liwa, muta tika na kanzambe, tous à la bomoko. Na bomoko no mona Congo aboye, net ba match to beto mo to lo gagner. Mais surtout bomoko te, to net mona comment ba joueur to poli, bozo finga ba joueur on a ba tiki ba famille na bango. Ibenge on a le number 1 le on a kata monde ba monde entier bazo benga e ba futa e ba mbongo ebele. Le lo a gagné, le biko na gagné te akom mufiti na bino ba congolais. Il faut tous à la prudence voilà toi sur ba congolais te ngaba nous ba comportement na mona ba étranger. Ba finga raté, ba critiquer mais pour na décourager ba tout ba joueur on a besoin na bango posa lobby on a. Mais ce que ça ko finga ndenge wana yango moni bo to bo yango moni bo to bo musique na bino bono bo mapena bale non bola musa to lamuka to tika bizali wana zo bizali moko malamu te donc na sali to kana nganji na kitete la pour le baquet et un message ça va pesa ngana disque où je suis tous à la bomoko ya on a le bomoko tous à la bomoko tous à la bolingo to kana nganji. Voilà, c'est simple. Si on est à c'est simple. Il y a la langue de Congo, la province. Voilà. Dans l'ensemble, les bandegos, par exemple, la poto, bandegos, par exemple, le monde entier, je suis dans le marché, et Nzamba Rosala, na année où tout coûte na tobeta ba production na ba poto na partout dans le monde pour conflit. Je pense que Marie Msamba enterré qui a un papa qui s'est gardé avec un terrain pour des bons conflits dans beaucoup Congo. Il y a un sens. Poto yeme on akata je suis motema mabeza ba evra satana bizalili mabe ezanga diplôme pezanga brevet. Merci. Merci beaucoup Manda Chante. Mesdames et messieurs, on est fini avec votre émission. Tozala ki bongona comme Manda Chante, tokuta tozana a na studio 16e rue par ingénieur Justin Chituka, accordé biso une demi-heure boyo ki a pesa précision na ye. Ngai na pesa bino un grand merci na bino tout bolande biso, tout bundaka pour te satisfaire bino quoi. Merci beaucoup infiniment. Merci beaucoup à notre leader, à notre boss, Monsieur Rafinguino depuis les États-Unis, à qui je dis toujours big up à toi, my man, my boss, my friends. Place aux ana mère na balifanto bambote na bino. Nazonga toujours mbala mort na cordon na biso Serge Piana. Soki na longo na cordon na kita mbala mort na Cédric ngala molume bampale. Bino bo bagisela rangai opérationnel quoi. Tous en a bouté oh déjà tous sur toi qui est minuit mais ça on a derrière la caméra pour bino boza ba image quoi. Merci beaucoup na jeune frère et aussi m'a déjà costume et simbeli déjà bandi quoi. Merci beaucoup na yo na bandi koto partout dans le monde botali biso du côté de Paris. J'ai dit un grand merci à Cathy Suarez, la maman de Disson, ma cousine préférée. Ba biso na yo na bana nyonso et puis na bof na biso car na Paris wana. Merci beaucoup à Nelly Monoka dessin animé. Nelly Mondoka dessin animé incoufable akufa jamais article ko kofate Nelly Mondoka dessin animé ba moti na yo fongola raché te évoluer dans les bons quoi. Papa mo passo la Interpol papa mo passo la Hugues Mbala Basco on a bandé qu'on a côté à Paris on a Paris na bossa na binoté. Merci beaucoup à mon ami du côté de la Belgique Yves Ntsakala Chabo Yves Vasco quoi yo yebi o motu na yo quoi ba moti na yo master na ngai. Du côté de Londres, on a passé merci à Joss Chingoma de Liverpool. Joss Chingoma de Liverpool, la monde a malamanko. Nadia Baleke, in London, Mère Josiane, Johanna, Nadjo Chris quoi. Bah bisous dans place aux alliés, on est ensemble quoi. En zone à Malamon à Londres, Jean-Louis Mbanga mon ami, bah mote na place aux alliés, Jean-Louis Mbanga, bah mote na place aux alliés et puis nakin Daniel Bomba le bac et les bulldozers, bah mote na honorable Laura Silber Abwa Pembe, nakita Malamon na Garing Gizulu. Garing Gizolo, le mari de Madame Morgan quoi. Gros besoin d'habiter nos places boza wana na zonga kala ba master tout quoi. En tout cas je vous aime beaucoup. Jojo Lina Chezubu, maître Yannick Bodi na profondeur, trésor tambo mo passe R13 quoi. Ba master tout Kankairi maman Janine Kalenga bino tout staff mobimba. Je vous aime beaucoup. Fodi Motovita, Chao Raga, Bill Tornade du Koko Mboka, Petit Nabiso Popol, Petit Nabiso Eric le grand chauffeur. Bino tout et Vala Bumba, je vous aime beaucoup. Tout dans maman l'équipe bijou mioto. Mbotenayo bandego tout, je vous aime beaucoup. Numéro nabiso yango on a beaucoup mais nabiso botinda ba remarque nabino et vous allez bienvenue et permettre que Moussala évolue quoi. Aider Olivier Lebe, batela biso bibi play. Ba master tout ba mbotenabino place bozali. Trésor Manzei Tribo Trace quoi. Il y a yango na cher ami, na soki na Joanna Marilyn Matope, ombre jaune, bébé à mettre quoi. Je vous dis bye, à la prochaine. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir quoi. Bye. Bassin.
mpona ozala na forme yo mwasi. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo Awatoza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Ozanga libele, ozanga hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché Awatoza, retrouver solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli.